ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Et c'est ngozali na motema poete na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na lakaki na bino ete na koyebisa bino maimanso mazali koleka na République démocratique du Congo. Pambate bandeko balandi bisika nyonso bozali boyebi ete ngonga oyo tozali na yango ezali pena ngonga moko mabe. Ezali mabe pona nini pambate badongolo miso nde bazali komosala lolenge wana. Kasi la baye ekolo mosusu toyebi ete na tango oyo maponami bato nyonso batiaka mayele la bango esika moko bakonzi ya mboka to pe bakambi ya bapolitiko pambate bakumba makambo na lolenge elongo bani. Kasi nekolo ya biso République démocratique du Congo ekomende lokola eloko ya kamwa ekomende eloko lokola esalama na ino te. Kasi toyebi ete na 2006 tolekaki na maponami tomonaki yango lolenge oyo te na tango ya 4 vice-présidents tomonaki peza mboka bamotambolaki bamomimaki makambo ya bango tokendaki peza na bopete na 2011 ata komariele mabe ezalaki ya leta moini kasi na kosi yo te Steve Zao molongani ya Sophie Makoma tika na yebiso ete makambo mazalaki malamu. Kasi na 2018 oyo na 2018 oyo mama Sophie Makoma yona mobali na Steve Zao na ebisi bino papa Steve makambo nde ekomi mbutu na RDC na yango lazali kosenga la bino ete bandeko bangai bisika nyonso bozali nazali penza komo yebisa bino na bokebi nyonso ete papa Vicky Maneno na ebisi yote yona molongani wayo Jeannette Silu tala muta kosa bino te bo s'abonner na ABC ezali na ba émission oyo ya réflexion lokola Tolobela Mboka Congo pamba te to réfléchir ensemble ngana linga kabiso nyonso tango bovela betando eke bozoka ba papier ya bino makambo nazali koloba bino pe bozali kokele ko vérifier yango bosala ba commentaire te pour la ba sentiment mais ba commentaire wa bino et même biso po ete to aider République démocratique du Congo lik teoing like wing temoni papa nangai botelema bandeko ezali pasi pe mawa lobi penza na tambola ki mwa moke kotala boni koyoka mela pamba te tokokai kotambola caméra te pona soki ba moni yo kaka ngala kabuya l'homme puissant tokokele boloko pona zali pe mwa cible ya mwa bato mabele ta moyini basi ba chebiso pe mwa mongoloto ya bango tokomi pe mwa kobanga kasi lobi ezalaki ba groupuscule na République démocratique du Congo pamba te bato babandai komona makambo yango lokola lisano bato babandai komona makambo yango lokola eloko moko boye kasi bato bazalaki la ba débat kasi na koyoka ka ba débat ya bana mboka na yoka ki mwa moke mama Chantal Ayawo na okaki mbawa pamba te kotala ba misusu ezali kolobela bango eloko te mwana mboka ya Congo alobi ete ata ko balongo la bango bemba ata pe balongo li bawala misusu ekosala eloko te po batiki la bango ba Félix batiki la bango ba Vitel Kamerhe ekosala di bango pe bazaka ba Congolais loin de là naza koyebisa yo pona ni baloba union fait la force. Est-ce que boye baka mendele tango bazako bimisela biso ba terme wana to ba proverbe la baloba ngo pola nini mwana mboka Joseph Kabila na bato yeba yebi ete Félix na yemoko akokoka etumba oyo te longola Vitel Kamerhe musika e makambo oyo bayebi ete Félix yemoko akolonga etumba oyo te Congo ezali monene bandeko nanga Congo ezalaka ka Kinshasa te ngana moni loko akongolais abungaka tozalaki la 11 provinces tokomi lelo la 26 provinces papa Chabani président ya association Yabana membre de la plaine Saint-Denis. Papa Chabani na ebisi yo ke tozalaka na 11 provinces. Pierrot Lulendo, abika ntsaka nge Pierrot Lulendo. Mais lelo to koma na combien? 26 provinces. Mobutu atika biso la 11. Ba kabola biloko wana. Sikola ba 26 provinces la bande kolanga. Nani nda azali mukolo azali makambola ya ko kabola ka biloko wana. Ezali bongo Azarias Roubero. Qui est Azarias Roubero? Est-ce qu'il est congolais? Na mina biso na este o lelo bazoko ta mbutu la zoe bisabino.
est ezali bitumba lelo bitumba lobi ba mama ya tapis rouge bitumba ezali lelo ezali lobi pona nini ezali komo salama baza na posa bakabola Congo bakinoa bozalaka ba faiblard ata la ba Congo awa soko okeka la ba Congo lo boza kinoa ba osepela lote bala matadi boma mwanda balinga ba kinoa te po balobi ba kinoa bino boza ba dormeur boza ba faiblard siko ba kinoa bino bokanisaka kini nde yango République démocratique du Congo bolongola ba idée wana ba kinoa République démocratique du Congo eza kini te yango bomoni pe kini bakipaka te bolo bande kini bisika institution evandi po eza capitale mais bakolongo la capitale ba mémoire na Lubumbashi na réfléchir bilo moi mémoire mo kela rafraîchir yango plutôt na période de Moselle aura Désiré Kabila mais Lubumbashi linga ko malango nini capitale et c'est là ka bitumba ti lelo ide wana ezalaka po la mendele ba yebi ete Lubumbashi kuna ezali esiko ba minerai evandi nani ezali ko diriger yango Ali mondele mena la kaki bino la lisolo moko la uta ekozwa o eteli makambo ya Nkondo Tshisekedi na kolobela ka yango poto kosala ngo emiso mobimba mais lelo to ke na lo lenge tozo kene boye to analyser ensemble bande kolanga na société monene pétrolière abisso bache français est-ce que vous trouvé biloko là que na ba société stratégique ya République démocratique du Congo o ezala ba minerai na biso sol sous-sol bazui bache ngo étranger bozo mona no makambo wana te bozo sepela po mona mboka bemba gomo balongoli bande ko ngai ezali théâtre yango ezali pe ko interpeller conscience ya mona mboka bemba gombo bomona ki mwasi moko monene alekaki awa pola ko sala émission mobimba la tikela ki aloba ki makambo ya mona mboka bemba gombo Arthur Ndombasi makambo wana ezali ko sala pasi bemba ozali moto oyo congolais atelemi koloba yete yaka ndenge toyembelaka nzambe yaka kota la motema na ngai yaka po ete kombo na o Yesu leki nguya zwa possession ya corps âme esprit na ngai lolenge moko ba congolais balobi bemba yaka charman yaka bemba bunda pona likambo oyo ozali na ba avocat na yo bande ko balandi tokoki tozongela ka makambo simate kasi soki tokimika mbango liboso tozongisi bino na simate ekosimba te pamba te apta ko bato mayele balobi passé à moto ndezeli kotonga présent na ye sans le passé présent et kozalate atakola buku ya biblia oyo biso soto yebi balobi Genèse cela veut dire sengeli kaka commencement ezala commencement o nzambe azokela na commencement ya nouveau testament tango tokomi na Jean place oyo liloba elati nzoto Yesu aye po ete moto azwi molimo abongami kasi soki pe to bendi bino te na komoyebisaka bino mayemaleka kala po ete boye ba Congo bisika ekomi po ete boye besika li bozali kokende congolais akozala kaka moto nyama congolais akozala kaka moto ya bulu yeke bande ko balanzi elongwa posobolo wala France bana France botomboki bana Paris balobite biso nayo océan de la presse complicité merci pour ete nayebi ke bana membre oye kambami na président Chabani nayebi ke yo na bana membre de la plaine Saint-Denis nayebi ete boko tombola riban ABC ya émission tout le Belamboka Congo bozo soutenir océan de la presse na complicité ya ba mama ya tapis rouge pona ninité Steve Zao molongani ya Sophie Makoma l'enfant propriétaire mawete koyoka kandate bande kolanga na ABC bino ete ezali pasi soki na koloba boye na tanga ka bakombola bino ezali te poto soki nazo tombola bino na lingi ete bo tombola émission to le Belamboka Congo pamba te nazali kolobela Congo soki bozali ko benga mama Chantal tango nyoso mama Chantal Ayao présidente première dame ya ABC benga océan de la presse yebisa boye ezali pamba te bolingi émission oyo biso la biloto tombola yango pour République démocratique et tombwama Congo ezali Kinshasa te soki bakino bozo kanisa Congo ezali Kinshasa bo se tromper bilo boko la Kinshasa bosa la statistique na bino bozali au nombre de combien na est baza combien na Mbushima baza combien na Bandundu baza combien na Bamboko bakaboli bino awo boko yeko boya ko voter Kabila mais na est balongisi Kabila mwana mboka bemba gombo grâce na yende boyeko fungola keza na 6 millions de lecteurs oh la empreinte digitale la carte la bango ezate mais déjà l'élection est finie la première tour Chadar est président de la République avec machine à voter bolandi yango
na bazakari babaswe na yebite po bango bayaki fimbu tango balesi bango misolo bakangi bango mbanga eloba lango Pape Jay kanga mbanga. Ah, mon directeur, que Dieu vous bénisse. Bakangi bango mbanga, mais siko na kamwe na monye koloba makama machine à voter. Bozo distraire banani. Nani azokosa nani? Nani azokosa nani Kabuya l'homme puissant, caméraman le plus sérieux de tous les caméramans. Nani azokosa nani Kabuya, totuna kabatu mituna. Qui trompe qui? Hein? Pour l'année boza batu ya lokuta boy nangonga o na yebisi bilo mutu loso koya ko poussa la pembe na yo. Keba pour la salobaki yango na hébreu. Alobi bazali koya kosangana bino po baluka banani ba captiver, baluka ba femme faible. Est-ce que toi Congolais tu es faible, tu es naïf? Té naïveté za pour la bisoté. Il faut tout fungola mais soki ba paya. Bazali ko défiler ko loba pour la Congo. Pour la nini te yo moko mona Congo ozo conscience partout oyo zali. Ezana mikili ya ba paya tika la interpeller bino. Congolais bo souffrir ya lolo swami que dit afouila. Congolais azo souffrir. Beaucoup de musala calculer. Boye bisanga vérité. To sola pela belo l'esprit a bien. Bosala ba combien de misala? Bosala ba combien de misala là yo Congolais osala ka 10 fois. Osala ka 20 fois. Hein? Osala la pongité Congolais la kate. Congolais ça la ba stress. Pour la nina mboka na eza malamu te. Hein? Mundele oyo to mutelo baki onemie ke chez soi bokasa zaki lokuta. Sylvie Mwamba molonga ni agi wa Nzambi la Pays-Bas. Ah mwanetu. Toi sakidi la mwa bana. Hein Sylvie. Tolo baka solo ko Sylvie Mwamba yo na mbaye no gi wa Nzambi tolo baka solo. Tolo baka solo, tolo baka solo. Bande kolanga tozo souffrir beauté plus beauté égale Chantal Swami. Congolais partout vous êtes totelema. Kasi ya motu ya ezali nini? Mwana mboka bazali ko kende kokota recours wa bango. Tala, Dieu sait pourquoi tinda nga la ABC. Là lelo la komi komona yango na sazarde te na se confier dans Nzambe. Na se confier dans Nzambe parce que mboka nanga Congo ekobika. Naza ya solo missionnaire. Église universelle de Jésus-Christ makambo la solo baba ebiango. Bande konangai makamusu na lobaka. Na calcula kayango te la lamuki la tongo bela bikabu ya l'homme puissant ka tout ça les missionnaires lobi papa botali yango malamu te bolandi on la bokebité mais ebandi ko salama yango tina ya livre prophétique parce que ezakala dona ministère nga sikola zakala ministère na don parce que makambo la loba kala yango bozomona yango ko salama ça veut dire na yika ko sonner alarme na lobi na ABC bolanda makambo bakambo mazali ko salama bato boboya ki yango na teki kaka bino awa koloba na bino ete na cour constitutionnelle na cour wana mwana mboka Joseph Kabila abongisi yango malamu acha bato waye boyoka ki nomination na cour constitutionnelle mwana mboka bakoli moto azalaki azui adinda misi moto na ye. Même quand on a le qui yango bato balobia océan de la presse yo pour lekisaka océan de la presse yo pour lekisaka makamuso lo baka est-ce qu'on vérifie kasi lelo bomo nyango te lelo bozo mo yango te bozaka bato bosutu kaka balobi homme prudent voit le mal de l'eau et il se cache pour la ni bozaka bato basutu kisaka bino lelo bomo nyango te ayeba ki manigance wana tala théâtre salamaki est-ce bo yeba ki na mona mboka pe Vitel Kamerhe balongola ki balobi total étude faite o bemba za pena mayele te Félix za pena mayele te Vitel aleki bango na mayele tolobi iyo kasi Vitel azanani puis Joseph Kabila Vitel akota ana nani bino boyeba Vitel Kamerhe Burundais wana boyeba ki d'où vient Vitel Kamerhe histoire na yebo boyeba on a ABC bato bayebi Vitel Kamerhe malamba ko ya aho pona nini Vitel Kamerhe azali puis Joseph Kabila bakosi lokwa balongola ye bazongisi kasi loko bayeba ki cible ya makasi toko boma Jean Pierre Bemba toko ko essayer mon côté toko ko essayer mon côté ba ko essayer na bato boyoki bato wala bazala tina te to wala posa ba mboka te soki to landeli ba makabe belebele ba mbongo ebele ba musuto bazona République démocratique du Congo ba meka kaizaka ya C7 mais toko ta makambo ala te siko bayeba ki ete bakoya kokotsa recours na bango tango bakokotsa recours tikangala telema nazale sika wana ndeko langa kolia na ndoki te soko moni ndoki belela tango bakabila bazokende ba mona mboka Bemba Gombo bazokende lola ba muzitu bango nyoso
kokota recours nanya kotala makambo na bango na cour moto ya président de la République moto Joseph Kabila ceinture wana sozaye bakopesa enzela to bakopesa te tala masano siko mabandi bituma makokoma to bakokoma te sikoyo bazoluka nini mendele ba imposer biso siko loi la bango parce que tango population congolaise ko telema soulèvement ko sala ba marche comme ça c'est comme mendele balobi te Congo est en danger et sengeli to sa ani to kita mendele ba bakiti tous les stratégies aux hommes les stratégies à mendele ne confiez-vous pas aux hommes blancs baza batu ya mayele koleka yo moto moindo po bayebi moto moindo zali nyamatala chaque zulu na mboka Afrique du Sud na mboka ya Gilo Mpinga na molonga na nana na mervedi basala nini ba komisie kaka balakise kaka kitala tel loko liboso ami moni elongile na sani abungi akamba akabi bokonzi boye mondele ile kaka sapato pa kucho makolongolo azuka maele ole pa na yo matière ko sala sapato azwe pa na yo maele ba ya kitala tel pa na yo maele ko sala téléphone pa na yo kasi tala lelo lolenge nini téléphone BBC mama mboka kasi yango tende na yelaki wala na koloba yango la nsongo ya libala bande ko na ngai ezala basi lelo ndenge nazali ko yebisa bino bazali ko utiliser bango ezala mibali bakomi ko utiliser bango pona pouvoir na bango bande ko na ngai recours bien bon kasi nga na yebisi bino ki mamosi keleve Pierrot Lulendo ki mamosi keleve mpanga munu muke tubila benu mambo c'est vrai ki mamosi keleve théâtre me banda théâtre et bandi pona nini mwana mboka Joseph Kabila na mikanda na ye alobaki il restera président de la République yango bomoni azali ko bunda pona makambo oyo mwana mboka kone nanga atelemi po ete ayebi théâtre bango bazali kolia misolo kasi nga azali koloba ezala bato bapaya Nzambe azali juste la sentence na ye sans reproche na jugement na ye David qui était l'homme selon son cœur a mona likambwana yango akomela biso psaume 51 partout où vous êtes tout Congolais nazali ko interpeller conscience na yo tant o ezali ya division te tant o ezali te biso tozali ko triomphe pe te Félix batiki te batiki Félix po bayebi tant o ezali te bino boloba bemba lokwa balongolie makambo le teli biso te tant o ezali bongo te tant o ezali bemba gombo ifwa zonga bemba azala Félix azala muzitu azala bato wana nyonso basala force moko po ete to foule munguna dehors tant o ezali ya division te ba compatriote na biso tant oyo ezali ya division te ba imboka bisika nyonso bozali ba mouvement tout Pichu Kinata R9 Alain Issia Michel Ngatoto l'homme noir partout où vous êtes révolution nyonso où est la République démocratique du Congo les Aïrois les combattants partout où vous êtes beauté les mains ba pour amento Angola no la reine Olga Lompinga mo kiteno Florence Batondo Mido mboma soda makasi CPI bino nyonso bisika nyonso bozali botelema kabu ya l'homme puissant la kokisi 20 minutes na ngai pesa nga 2 minutes nazolo ba pour le Congo ezali ko sala biso pasi pe mawa parce que Congo ne vit pas dans un pays riche en Afrique centrale Jupiter Bokonji Blaise Sewika kasi lelo oyo pays plus pauvre sous-pauvre malheureux maltraité partout dans le monde Congolais à la kimiate kele na Brazzaville ba fingi congolais kele na Angola ba fingi congolais na Nigeria na Niger na Gabon na Cameroun bazo finga congolais na France na Tanzanie na Uganda partout bisiko minéré à Congo ezali kokota mais congolais aza liberté pambate na lobata lokwa prophète du peuple maele ya pelengendu ya poloso l'état moini Franck Diongo avait raison ya koloba ete bande kolanga to bunda tala bande kolanga to banga ko bunda te démocratie ezali makila petanga to banga ko bunda te Dieu d'état lotaki tumba
Bino bozo banga pourquoi? Bozo banga pourquoi? Awa tozali sou makambo te, bako suka ko wambaka ki wanzambi elolo ko wakonto te. Awa tozali basuka ngai te. Awa tozali moninga bo we bo, moninga nyango we nyango. Isweka we mongo. Awa tozali bongo. Ba iso bolo to telema. Poete to bunda, Monguna Akweya, République démocratique, pays riche en Afrique centrale, mais pays sous-pauvre, malheureux. Pourquoi ça, Congolais? Pour nani Jean-Jacques Soki mobali ambinga mobali olanda koloba pièce le seton d'amour. Pourquoi? Pourquoi Moutoupoua lia il faut ça? Pourquoi Moutoupoua vivre bien il faut yiba? Pourquoi Congolais faut comme na escroise na maele mabe? Franck Diongo. Oyebaki yango utakalaka lo interpellé qui concert c'est pas Tshisekedi. To bunda Congolais, to telema to bunda pour la liberté na biso, liberté ba rachakango. Bible lobi ezala ba violent o ba ko hériter royaume des cieux. Makambo so na kosi to tuna sango mokonzi. Boza pe ba lecteur à Bible. Ba violent de ba ko hériter royaume des cieux. Ce qu'on a violent au côté, cela veut dire Dieu ne n'aime pas les faiblards. Yo la yo zo zela na bundela yo. Congolais ozozela na bundela yo yango lo komi na mayele mabe sorcellerie et komi partage à vie na yo le kuta ko kosela baninga makambo pour gagner vie na yo il faut linga o poata ngai DS il faut linga poata ngo c'est de la presse il faut linga lo ba mabela nga tala musala congolais pour la nini olingi ko bunda te pour ozwa liberté merci nazo suka la ngai pour être TV zali ngonga kasi bilo moko boyebi les bonnes choses ne durent jamais ezaka maloba labino bande ko balanzi na comme peza na suka kasi na yiki ko yebisa bilo ete ata ko ba recours wana e ko sana ngolo te pour la cour ezande kabila la kabila et comme ce ko théâtre tala ba vitel caméra nde ba ko nomela ba 20 tala ba onde ba osepela congolais débat o bozali ko sala lelo eza faux débat Félix Yemoko qu'il pleuve ou qu'il neige boko ntimela ngai pe boko yela ABC boko so be mission oyo akolonga te pa ko zane président de la République te soki bemba azongite. Alors Bemba, banda sikoyo, bitumbala yo, peu importe. To bunda, lobby, to kubongisa. Bokila lokondo, et femme pekato. La charité bien ordonnée commence par soi-même. La femme puissante, maman boyo, tozo zelayo, boye na olokula Yesu Masia, Angelo Sandranila, Mama Sylvie Mbenza, Dadi Boembe. Bande kolanga la suki selanga awa. Nini lisu na yebisabino. Oyo océan de la presse, nano alobate. Kasi tozaka ko interpeller conscience. Cour constitutionnelle. Bino batubo telemi. Ba pesi bino ki bokonzi. Po ete bo teka ikolo Congo. Po ete bo manigancer. Kasi. Bako salaka processus normal. Mais kanda yangwane komele bino. Batu bako landela. Botanga bakelasi malamu te. Bolimbisi mwa muke kabuya. Batu bazali ko bosala ete. Makambo bazali ko condamner mwana mboka Bemba Gombo. Ba mendele ba kité ça veut dire to refunda mendele parce que mwana mboka bakanga ete le tumbu ekolo waye c'est l'article la bango 45 Bemba bakanga ke la mikili ya bapaya makambo nyoso bakanga ki mwana mboka Bemba Gombo ata ko moko teza la charge naye ba kité akitme l'axinine et puis corruption l'axinine to ko sala émission yango na ba avocat bato ya mayele bakozala pembele pe bakotangela biso loi kasi lelo na flasher bino ka mwa muke to soki sila bilo na biso awa na lingai kaka na interpeller conseil sa bilo ete mais mazali ko sala la République démocratique du Congo ezali malamote ba diaspora bozali motango ebele bo pousser ba voix la bino lik e wing temoni nzambe apambola bino na tondi bilo botondi partout bozali po ete bozali penza ebele bolandaka émission bangai kasi bisika loso bozali Steve Zao mobali ya Sophie Makoma na pesi bino mbote ebele na lingaka bino mingi ba couple ebele penza boyeyi yango ezali ko sepelisa ngai lokwa na Belgique bisika Gédéo sa yazali couple ya Jean-Marie Bokulaka na mwasi na Mamelène vraiment ba couple na robosa la binote nzambe azala la bino penza tango kaka lazo belela Mandi Mandombo, Chai Mandombo, l'enfant propre Rita Mawete. Merci na Fosca Dikese. Merci la Baporamento Angolano. Joyeux anniversaire encore na Florence Batondomido. Na Linga Kabino Mingi. Ceux qui bossepeli mokona lelo, bo pesa merci na Kabuya l'homme puissant Zagila Sima caméra. Que disent Afouila, pesa merci na monter na biso Fali Matoko. Jean-Jacques Soki mobali ambinga mobali olanda kone ba pesa se tondamo. Pesa merci na coordination ya Jimmy Boyembe.
bopesa merci ya koleka Arthur Ndombasi beauté plus beauté gal Chantal Ayao ah moninga na ngai soki la bakisi mama langa beauté Chantal Swami kosilika te pamba te pesa ipeza merci soki lelo moninga wayo atelemi boye azali kotanga kombolo ne sengo Chantal Swami égale la beauté bopesa merci la première dame yango na lobi bana ya Paris bo s'abonner massivement na mona mongoloto wa bino pamba te ekozala malamu mais na tindi penza la ba parisien nyonso Arthur Ndombasi boke na bino na association ya bana membre de la plaine na Lille na Saint-Denis plutôt pamba te kunande bokutana na Chabani papa Chabani nzambe apambola bino bato baya ebele ba mama boyingela pe tapis rouge poete tokokuta la bongo na Sophie Makoma molongani ya papa Steve Zao pourquoi pas Guy Wanzambi na Sylvie Mwamba merci la sango mokonzi pareil à bémission wangai merci pe na papa Joy oza directeur ya recherche stratégique ngana bino tokuta na mikolo mezali koya bye ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.